Biso télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Nakuta suna ba chef. Ba kake na ngache. Ba ngache bandaka baza ba chef. Ki chef na mona yeba te so ezani. Pona mona monka bavana kana pa. Muto bandeko o azaki likolo ezaki oxygène tanga na ye. Ba oxygène ta ba kesa la nzonzi o ba botola président producteur. Des président landa ba ba batem na toilette. Ba longwe nde samba yeko koma mukonzi. Nga kuta Peter chef te. Osuko muto sa chef te akiko ko gifle yo. Mais ba trikela ngai. Mais na matato nga na yebeli yo. Siko yo ebinga kutundela za boso na obunda na kata forme. Poso na forme mutako kanganga po esanga bien te. Siko tana bunda kana longola nyoso tu na tika la ka susu na soutien na caleçon. Siko tala siko degré ya matato nga na zala nango au moins ki na zo maîtrise. Non tala un na groupe ba tusika. Songa na créer problème. Balobake ngam na bandi. Balobako a président yananga na o misala minene. Po baloba ko kenga na zara mo se sobe. Batu baloba ngo ti lelo. Nga. O monde papa nga bakufa. Tokufa nzala te. Na ko ripe ko yiba mutu 10 000 francs ezalo kwa $5 na pinito. Arlette police alobi ke nga na yibi 10 000 francs abanzinga sango bana na ye. Tonga mukie na mambo uto kolegela ndeko na bino coquette. Yo okupe sa coquette conseil ni. Na conseil PCT. Nga pesa conseil te safari. Pesa conseil azande ko. Omoni ko men. Collègue na. Tango mutazo sali kambo. O amoni ke likambo no sala za mabe. To amonya ngoke a sala ngo amonya ngo bien. Mais o tigeli ta sala ngo. Neti likambo coquette. Na ya ma Mélanie. Na zo mona place ni opesa la coquette conseil te. Pour ma Mélanie roba na coquette ke soit quelque bilamba na carton. O eko sepelisa yo. Soit sepena na mama do mabezabi. Eze lambati. Yo moko permetaki ke soit quelque bilamba. Siko correct ça sepena o mama do po o yo tsaki wana sepena ngoti. Siko nde yango fo bala ke na mona batmabe. Biso ton via kufa ki via stanga kufa biso la na obi ke biso la na stade de martyr. Biso kutuna ba isil pechanga to travailler na protocole. Mam Mélanie eska ayako la elisa biso na matang. Alela nde biso na ba coquette to lela na morga ngali alela. So atindeli mama do moyi la madame munene wana nde ifa ko loba ke coquette yibi ba ke samsa muninga. Bozali belé boko tele émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Merci cher internet, bonjour, bonsoir, bondi, botarte, bonote, et ça dépend. Yangonga bobi ko rejoindre votre humble serviteur Safari Nzinga mobala likuku mabala mwindu mobala sans hydroquinone na pesibino bambote place bozali na ba laptop na bino na ba téléphone na bino na ba télévision na bino sans oublier Montréal Jonathan Mukadi azana sima caméra nde muta abimisinga kitoko boye poki bomona nga ndenge nazali leke boye kasi nazolo bete boye ke Junior Wendo kalate album ezobima Junior Wendo azana kin aye ko continuer ba clip ne na kin. Merci beaucoup Kasiba, mes condoléances belé pa ya Dibal oyo azali artiste comédien auti ko pedre papa na ye lelo. Azalaki artiste na groupe ya Phénomène Sobe kasi ya pona nzela na ye asalaka ye moko. Akoma comme na carrière solo. Merci beaucoup na bino baye banso bokomelinga na ba suggestion na bino esalinga kitoko pe lengi nga na linga bongo ba remarque sala kanga bien. Merci beaucoup na Poupette la blonde Motema Junior Wendo ya yo ngwana na peso bambote parce que yo ozanga kate ko komelanga bo pesanga ba courage belé et Junior Wendo kasi pesa biso titre ya album na yo ozo sala déjà ba clip album e komi na suka kasi mais biso na presse jusque là na notozui combo ya album ité titre et album to zuité donc nombre ya ba titre et album na yo to zuité merci beaucoup na Yolande Luzolo na Allemagne leki ya Poupette la blonde et puis na bosante Paola Mbiavanga na Belgique ya yo yangwana moninga ya Poupette la blonde Rit moi ça mondele ya yo yangwana kasi Jonathan Mukadi soko za d'accord nanga kotisa ngai pote mokili eye banazana nani. Merci beaucoup Jonathan Mukadi maman Miss bonjour.
Ouais, bonjour Safari. Dans la caméra, yo moko se présenter ngana lobi nanga Miss Nani. Hein, se présenter. Safari mais oui déjà il y a Miss Lolo. Miss Donc, Lolo. veut dire tant public est là-bas mon qui poitrine Android de na scène. Donc Miss Lolo, hein. Miss Lolo poitrine Android, ba benga mingi mama ba mi bali. Moi soyez bolamba denzungu. Denzungu nini? Na lamba ba nzungu on se balait bien. Neti banzungu nini? Tous les denzungu oyo yebi na mukili. OK. Merci beaucoup. Yetele mission na biso se bandaki donc yo kota bokota. Christophe Mafuta le doyen Mafuta. Yo moko zomona ke déjà Miss Lolo aza déjà na terrain habillé alambaka denzungu. Tous les denzungu alambaka ngo bien. Kasi Miss Lolo na émission na biso ya kiffé quoi? Na chaîne na biso ya Chebiso télévision. To yambiyo pote to yeba yo qui est Miss Lolo? Miss Lolo azali actrice au bani théâtre wapi? Nana pesa yo goût ya kosala théâtre. Merci Safari. Matsa mukema micro. Miss Lolo abandi carrière na ye artistique et pas ya casse na groupe Les Érudits. Bon rôle na ba classe ezaki kosala ba théâtre ba classe ba poème ba poème. Mais carrière na nga penza na bandaki on a 2004 et pas casse oza déjà aza lelo na Londres tant alongwe pas président Elombe oui ayo sala groupe Les Érudits nga na yaki un mois plus tard tant déjà groupe est déjà assise to ba 2 mois après nakutaki ba dekolanga nakutaki bango wana neti nana okutaki wana nakutaki Mamisa Chama nakutaki Bobo Manoka nakutaki la Duchesse nakutaki Matuza nakutaki Prince aza na poto nakutaki nsambe na nga na bosa misu kombo na Sam nakutaki Sam auto joueur nga na ya joueur prophète nga na joueur ki Chel na pengusi prophète nakutaki Mami Lopé azalaki na biso abandaki ko soutenir biso Milo ayaki comme ko ça ba intervention oui azalaki na biso azalaki comme script nakutaki ba ma Virginie nakutaki ba mama Valentine nakutaki Bibiche Bongonza o azali lelo pa président Bodo nakutaki Bibiche Mabaya nakutaki Elvis oui Elvis nakutaki oui nakuta bato belé Elvis penza so lelo nga na maîtrisa arboye eza pona Elvis ezaki après répétition azwi ngai abandi ko blakisa ngai théâtre nakuta pe mabena pe ya sonam nakota théâtre pona mabena do mama bena mutapesa goût ya sa théâtre te mabena mutapesa nga goût ya sa théâtre te goût ya sala théâtre nazwango pa mama pepe. Ah bon? Pas maman pépé tant que tu as bana mikie so na ta na maman pépé ndinga ndo jouer et bande osala nga bien na ndinga banda ko yemba nga pe lokwa na linga yemba mingi donc na bande ko linga maman pépé après lisusu na yo ko zwa gu makasi pa mama ndondo pona leka pe pa mama ndondo a forma ngai donc façon mama ndondo banda o jouer le nga pe na ndo lo baka nga pe na ndo jouer kaniti mama ndondo donc comme ka présidente nanga tango président Kasake Poto totikali kandenge zalaka totikali na banani totikali na papa mao totikali na ba Matuza ba Prince ba Bobo ba tunyoso tozaki na bango kaka mais ngashiko tellement na koka na lingate mutu moboye a mukolo groupe te alo konzanga lokwa ekolo groupe tellement la linga mambwana te na ka ko fanda après na yo zwa cop moboye ya ba publicité na matadi na yo kindango na sali publicité na yo zonga tant na yo zonga na ko travailler na mam Sarah Moussa on a pu sombo de place à maman de moi bisous makasi maman je t'aime beaucoup na ko travailler na mam Sarah na les titans du Poul Malebo ti lelo les titans zali wana ezanda kuna biso donc mam Sarah pe azwa ki pe temps ya reformer nga mam Sarah tant assiste donc to komo sala pe nzango oyo Safari ozaki coach na biso olingo kimame na zonksio ozaki coach na biso na nzango après wana tangu mamsara atiki na ye le titan alembi na ye alenga na yo kutana na président Ladi Esobe na kutana na président Ladi et pas ya camarade na ye Didier Atrocadero
tellement Didier aza pire vient nanga dans salon na eza d'habitude so na bimi nanga na utia musu ba tournage nanga ba nzonzing na no kitela wana nde nakutani na président wana président tuni ngai siko ozo travailler wa ngabi président na groupe T amina nga bon ça va pour mes ate lundi au banda rep donc à partir ya Didier a tuni Didier ndeni aza bien Didier abi oui azara bien na epi na bandi tournage et répétition na ngai pas président nanga l'a dit. En tout cas, bayambaka nga bien. Na passé un bon moment dans le groupe nanga Lisboy. Vraiment président nanga zaki bien envers nga. Preuve à ne tant na koti na salika 2 mois na banyo ba mo salaire. Tant na banyo wa salaire nanga na ne na yo sala ba publicité ya ba TVA na ba président Sai na président l'a dit. Ezaki président da pona ki nga pa monaki savoir faire nangai. Donc, parcours nanga, c'est un peu ça. Merci beaucoup na bolingo oredezo commercial et bolingo oredezo commercial et kama marepa ya mama Nelly na pesi bino mbote place bozali louange oredezo commercial mais louange toto sans oublier Blanqui oredezo na Paris na pesi bino mbote place bozali kasi olongwa Lisboy fondation ya phénomène sobe pour nini parce que 2 mois pas mbokoti salaire après 2 mois phénomène atiki babilongi nyonso wana baome atiki ba ange maman azuyo amemio na pib ya TVA osimbelaka président la dikisité ça fa nga sona na kisi bena osa na novelast batu ba oso ba kisi na mondo ba osa elote oso ka kisi pour travailler kana Congo te nga sona simbi kisi na mondo c'est na comment travailler penyana la donia tellement la lingara epe mingi. Donc on a simbi qui c'est que novelas faut bien nganga c'est que bilo nganga on ça faut les kana ba A+ et les gars na télévision na biso télé les gars na ba site ba YouTube te na simbi qui c'était savoir faire na ngai na biso place na outil na les heuridi troupeau yo ya mwana ya elombe donc ngai naza koko ya elombe donc président na biso casse azwa ki temps ya reformer biso parce que Elvis azaki wana matuza bo bazo former bino tant on a yé président moni savoir faire na nga apesi ngai opportunité wana ya rejouer rôle wana ya TVA po atalaki na groupe mutu a rejouer TVA ya Tchel bongo azalaki te preuve ne ki TVA na nga na jouaki yango et pesa epe makambo na ba pasteur ba koma te yango l'église et comment ils sont les gabo TVA biloko onga la sala ka etika ka likolo tale loko to betaka na vide loin da betaka des tableaux mais tala lelo ti lelo so na o le ka benga ngaka mbadi mama tala kumanima tala kuntoile bobeta na vide loin na pièce ni na pièce ya punda donc loko wana na betaka des tableaux na punda vide lo lia ba nzete nga na o le ka pa producteur na arme lourd oui yo peut jouer na punda wana papa na ngai arme lourd c'est mon père bon oui na production mutabimisinga na monde ya nzonzing eza arme lourd aza papa na ngai arme lourd na peso bambote place ozali bandimi yo ke yonde papa na ye obimisa ye na pièce punda obima na pièce punda na bima na punda mais na travailler poissa na travailler ba pièce belé mais film o ebimisa ngai on a joué à des tableaux et puis des tableaux wana na za reconnaissante soudia tana manadi ande ba créer nga des tableaux wana po yango mamtazaki na scénario yango matika nga ka bongo a voyager na ye akene poto to ça la film nga na ebité na jouer nini donc c'est qu'on va jouer figurante na bien figurante kutu bien figurante ba rozo ba bengu ata ba isoke le 400 sala boy na yebelo na jouer te na ebité so na sala yango manini nga na ebité parce que punda wana ndenge zaki wana selon histoire ndenge arme lourd asalela ki histoire na ye ezaki ke ngai ndela jouer parmi ba principal to zaki na Irsil Pechanga Irsil a joué principal nga pe na jouer principal na ngambu na nga mais yango matika nga ka boye na ebité a voyager na ye manadia na studiata batali premier jour na ye na jouer te deuxième jour na ye ba otasko trajet nga uponga mona masina oh mwana changu ngana mwana masina 100% mutona nga bakunda na changu na botama na masina sko ba otala muninga uta masina to tourner na bandal et puis série wana so ye nzonzing ba bi 7h à 7h sko calculer na longa changu nini na ba bouteillage ya te ba série wana ba bouteillage exacte mais ozolonga ba nini poko ma bandal po talaka ba rigueur ezala lelo rigueur ezate na monde mutaro ya pe tournage 14h
awuti ne ba place mususu mais tango wana na 2010 wana olongwa palais oya tournage 7h30 donc je suis là à 7h30 mais na yebi eloko na jouer te ngamo na vandi na mi poser ba question na sali nini Fioti ngoma ya ngoma ozolanda ozakape abonné na biso na chez biso télévision ya Fioti ngoma mwana yeyo aleli accompagné scénario yo mutozaki na scénario mais oksundola ye azwe bate a rejouer nini okenda pe ya Fioti ngoma pwani ozakabo ya Fioti ngoma ouais bibisanga mabe pamba lo bakena otonga e na lobi ne selon des acquis manadia na sudia ta mutu ba créer langa i tableau wana manadia kufa pe à son âme sudia ta ba créer tableau wana bango mbale babi miss yaka ba créer lokwana et lokwana ndepepe et pesa makambo avant qu'on a ça le loko wana kutana na prophète mon nzela isinga bio monye loko ozoke esala wana komba mais yeba ke nzamba yebisinga na biso eloko wana ndemte bimisao ponga na fille de promesse donc so mto kana nga sanga mabe e mona na déjà neti bato babwakela ngamba so raté na mona bango dana miso molimo bato bwakela ngamba ko mte écran prophétique oh pasteur Denis Lesit mais écran prophétique mais Denis Lesit ça ne loko te yango na lobi na yo ngasi ko na mte écran prophétique ba o bakana ngamba bwakela ngamba so raté ba kei ba bwakela un mauvais sort tala na okebisa bino o bo meka o aza o nzamba lobake l'homme selon le cœur omoni David na tango akala nzamba bengaka l'homme selon son cœur malgré azaki na basi ebile azaki na 1000 femmes 500 concubines pona nzambe etalaki ete preuve anaki botana mwasa soda na ye e ande monanga mutu musu yozo kanisa ke mabe nde ya maka yemba yo moninga mabe yesu azomonanga bien yo moninga mobola yesu azomonanga riche likolo ba sentiment na yo benginga moto amasumu ye o ndeko ko jije ngate o lobi na ngate o yebi pe vina ngate nanya koko zwa libanga bamba na mwasi oyo akwei na ekobo donc ezande monanga ndemonanga naimba makasi naimba ngaso na l'église na biso pasteur na biso tsanga mbonga mabu atsa penya abambi nga boy naimba preuve ane na matanga ya Dadi di Kambala naimba omona pe bato bamata na podium babambanga pe balar omona pe major ye moko bisadidi abambanga pe mbongo donc naimba po na artiste complet na kozaka artiste comédien te toko ke place mo boye senga foko yemba foko bina foko kata makinu to kenda iloko mo boye ya ministre azaki ministre à finance Kangudia Pierre Kangudia tokende lo moboye na Kingabwa biso kende comédie mais tango esengi siko bato bayemba nga na matina podium na papa pa koba na garçon ayemba ka bana balu papa garçon wana en tout cas to matina podium Pierre Kangudia bamba biso $600 kande na yemba ka wana nde na kataka makinu artiste faux à bongo ça voix koto yo poitrine android yango ne bakambo TGV mama ba mibali moi so lamba denzu merci beaucoup 520 giga libele merci beaucoup 520 giga ya libele oh là poupette la blonde Mimi Mansuela oki mambwezi comme ya rite mundele ya yo ngwana expectation na pesu na bote mais tokende sikoyo total ananu na monde théâtre et loko nini théâtre marka yo tango bani théâtre ozana souvenir nini ya malamu ya théâtre yebisa ba fanatique na yo na bien est-ce que la théâtre déjà les abo tozo ba souvenir ya malamu tozo ka ya mabeti aucune place mobo ba lingiote groupe na yete elo elekelanga groupe mukolo groupe au sepiano mais oyo yo kuti wana ba au sepiano te on dirait groupe na bango neti groupe nini yo na lobby donc c'est que na list boy et pas président sobe ba sepela na yote au moins na list boy nga ba giflanga et pas nani et pas Peter pour nani mais ba checkele ngai ba sale click na bango na batu mo bona solsa bango te siko Peter azalaki nani yango na lobby te ba sale click na bango na ba fille mais bon mon ka étoile te ba bomba mwinda pétrole na sa mesa te nga na étoile et puis talaka ndeza boy nzamba yebaki asali nga clair donc étoile partout na okena briller na yemba mo 2 mois salaire ndemo na bino
pop na kuta ko batumso ba beta ba 4 ans ba 5 ans ba zo salaire te na ko tanga pe ba kombo na bango ba se révolter mais tanga bango na la tante on a seulement promotion ngala obengi ngati na ba mama Miss Lolo na obeta ndesko makambo onga na kuta na ona vinanga Peter agiflanga na eloko te wala to répéter na gentil na nini na première ri basali click na bango na batumo boye tellement na butu ba lukanga ba moninga te na moisko ba yo bimisango loko ape Peter na ebite so ba pierre mbongo so ni Peter agiflanga na taille siko papa directeur na OCPT professeur na Ista azap docteur en droit na ko kena mutu ala pe musika en dehors de ça na famille oyo ke neti grande sœur na ngaza général justice Justine na ko mema paye pe na membi pe na banzela moboy série on pe na pe moi sa colonel na bina mema ya colonel teke ya ligne ya auditorat militaire ya armée du salité ya auditorat militaire na bi muto na ko kangisa ye ba betela nga fimbu bien nini. So Peter à l'époque on a na liste boy azalaki na fonction nini azali lo tête aux bison surtout to bando la tenir ya bleu ya pembe likolo polo na survêt to ndova na bison on a 7 au répéter ngala kuta pico nakuta nakuta oxygène azalaki chef ya groupe samba azalaki disciplinaire tant ngala Elise boy nakuti ba ba directeur ba président tsaka ba master na yo atsa ba directeur ya ba koto directeur so nani na directeur ba Yves na o mususwana nakuta suna ba chef ba kake na ngache ba ngache bandaka ba chef ki chef na mona ba te so ezani pona mona banka ba vana kana ba muto bandeko o azaki likolo ezaki oxygène kanga na ye ba oxygène ta ba kesa la nzonzing o ba botola président producteur des présidents landa ba batem na toilette ba longwe nde samba ye kokoma mukonzi nga kuta Peter chef te osiko mutu asa chef te aki ko gifle yo na ndenge ba trikela ngai mais na matato nga na yebeli yo siko yo ebinga kutunda na zabo so na obunda na kata forme poso na forme mutako kanganga po esanga bien te siko tana bunda kana longola nyoso tu na tika la ka susu na soutien na caleçon siko tala siko degré ya matato ngana zala nango omonki na zo maîtrise na tala na groupe ba tusika songa na créer problème baloba ke ngam na bandi baloba lokwa président yananga na o misala minene po baloba ko kenga na zara moi c'est sobe batu baloba ngo ti lelo mais oui biso peto yeba ndengwana keke yo bimarana phénomène sobe wana vie na omoni président c'est mon vieux président de Zaboye son akutende siko papa na okanzala abisa mbongo pianga $20 $30 na solane sobe na solane lokwa papa na mwana et sobe c'est mon papa a sepela nanga parce que a mona savoir faire nanga mais que tangu bango ba giflanga mbata Peter bon a autant senga pardon dernièrement mais tellement na zamte makasi na okokati na muto asasanga mabe na okokati abetanga mbata na balabala na likambo yo et concerné Peter te likam na ngala mutu moko boye Peter abetanga mbata moi lokwana si lelo nazala nango na mutema ça combien de temps na kota Lisbonne na 2010 et na 2011 plutôt si lelo beta machine 10 ans na ngoka na mutema bien que honorable Théo Kakafuka avant sa biso ayebsanga na bomele moto ye moko pasenga pardon na okokati obetanga mbatanga mwasi note leki note membre famille note obetika ngamba posano chef te chef peut-être o apeka ndemo nanga to vana mukinza ka ndemo nanga to vana biso na se yo kendo gifle ngamba tapo batu moko boye baolinga bakimisanga na groupe ngala Lisbonne yana so na zamtema makastem na kosa ta bayinani no salater do ozwa benda bitumba benda na kata Lisbonne ya live bo matina scène o rabat ba bokelo ba jeton biloko ngana o répéter na scène ba loko ngana ba travail d'esprit ngana bimisi na tournage bat ba yibiango siko ba yibite ke ngana miti système na na table e bela mutu o koyiba o kana beti koto président zo bela yo bino bo créer kate e loko muninga tala degré tala safari monti nde na vanda bonatala na ke kota na ba groupe moko boye aussi na kuti de ya ba groupe ba basi ba umeli yo ke kota ngo na komaka o mona ga bien vona travailler kanga moko
na travailler kanga pour président ne c'est pas président Balosombo na linga na bana musakuna bayambinga bien pas bandeko nanga mais non taka tango na roya ba fille en tout cas to yoka na kate boko yoka na te pona mapeka eleki yo to pona nengo lataka bien to nene yo yebinga lelo te safari yo ne ozabo yo ne batu bakoza ba otonga nga yo sa défense nanga yo yebinga lelo te o vana na debonom na lupanga joueur ona lelo mbele blaze lelo na oya ka otala safari nga na ba maloso yo yebinga lelo te yo ko vanda boye muta otonga nga lo ba mabe pona nga o sali de okope beta mutu ana pona alo ba mabe nanga nga za minene te safari ngaza minene te même na quartier na biso so ye osala ngai am sous télé réalité mais quand otuna na quartier ba websonde na vivre na ebité façon na ngaka ne la zalelaka mais omoni neti nde ezabo mutu nde ko yeba kolata eza pour ma calcul et la même soko somo 2000 fois na tombola mutu ba sombela mba boutique mais yo lati ya tombola wana nde mutu amona ngonde yo lati bien pour façon repasser la ki ngo tiela ngo faire o tie mbenza penye vandi kimia na ye asomne la ma boutique habite ke la ma boutique pesa na mo ba français fo longola ngo alati ngo bongo bino mbale bobi ma différent monte na moni na comprendre vraiment na komi merci beaucoup na dikando diongo vient nga dikando diongo ya ngwana et tango longo Lisboy OK pa ya Sarah Moussaou na le titan non pas Sarah Moussaou to ça déjà tant na longo Lisboy na 2011 na 2012 tant maman ka kufi papa kufi nazana Lisboy papa nanga kufi na novembre le 13 novembre 2011 nana Lisboy na décembre to beti bor wana ya nini ya publicité TVA na mars mama nanga kufi ngabite na vandi na sali siko matanga ba para nanga tango na sali matanga ba para nanga moi pena ozonga suna groupe batu ezate nde na vanda nanga après simana yeko zonga supa mamsara voyager lisusu tango akendeki auto voyager wana na yele ko travailler ko na mami ndondo na producteur nanga Armelou to yeko sala nini groupe ya Armelou auto bando répéter na bandal bon na ebité place ka ngala zala on dirait ba pom mo elandanga ezala ko tulikamba simple Armelou yemo ko autorisanga lokwa na uta masina na ko ya répétition même 10 heures pour la contenir ya ba embouteillage bani na 9h Gauthier business a boyinga na répéter Gauthier Mukuse obi vina la kompona ngote Gauthier boyinga la répéter abi oh non mi be kwei o répéter ngabi ya Gauthier ota la tragédie yo ya matanga yo mtu yaka ko tikela ngambongo kutu président tindaka tant papa la ngaza na hôpital au producteur tindaka o ya pe ya matanga ota la place onga la uta na sans fil non ya na répéter te na 9h ya Gauthier tellement na silika na bimi ba bengi Armelou ba koselanga makambu pa président parce que mère aye mère no sala RTNC mère aye ba koselinga makambu pa mère oli mère benga tangai atuna tanga problème nini lekaki wana mère mindondo mama yokeli bango bon ngape lokwa na zamte amkuse na longwe na nga na fanzi pona vivana ngani na vivana mbonga théâtre te so zaki mbonga théâtre ndé na vivana ngo men na sila déjà na kauka na vainanga mais mama tellement ko mona ke mwana na yese mwana na ye na matanga mundanga to vana na mama to solo la mama binanga lolo ya zonga wana ezanda kuna bino pour qu'on comprenne que mais lolo kasi bino boko sila ke makamba longwe mais comment est possible makambo ngo continuer pour maman nyo surtout ayeba bana na ina ndako akoyeba ke mono azaka mal à la tête mais soki batumboli ete akobanda pete neti ngani na zabo batumboli na bango ngate mbamona banjo banda te obi ke na lembi Paola Miyavanga na Belgique na comprendre te ça me fait mal au cœur na monde de théâtre balingi kisi balingi kolandana balingi bitumba balingi kofingana balingi kobunda bango na bango lelo yo siko za nulle part bon naza siko yo na cinéma Miss Lolo
Au Sali, il y a un groupe. Oui. Mais nazo travailler toujours na bandeko. Neti na minute yo nazo travailler na groupe ya papa nani wa kufa nani Maître Pai. Tozo leka na chaîne moko ya biso awa na Milambu na pesi mbote belé na États-Unis. Atinda mbongo po ayebike papa na mama bazate bandeko nanga ba na Kishasa. Basoma mwasi mumwa nini nga moko na musala nga na salaka na ba vie na nga lokwa Emalu Pemba boss de boss na États-Unis na vie na nga Andi Malula kadima batindela nga mwa chweke bayibike naza na ba besoin na bana ba vie na nga Enoch Lankoso ba gile kisangu papa catholique de Paris ba kloklo manzambi na Bundes batindela ngai quelque chose po bayibike naza artiste na bango balinga mingi so naza na difficulté ba edanga. Ozo comprendre. Donc na lobi yango théâtre pe singa ba relation OK. Ata lelo na osala théâtre te mais ba relation na etika la lokwa Andras da Silva. A relation moko OK lelo atanga na jouer te Andras da Silva OK na agence a ostinde la nga quelque chose. Po ayebi. Wana vient donc wana penya donc Andras da Silva. Merci beaucoup Kasito tonga mukie na mambo euti ko legela ndeko na bino coquette. Yo occupé sa coquette conseil nini? Na conseil au PCT. Nga pesa conseil te safari. Pesa i conseil azande ko yo. Omoni problème. Collègue na. Tango mutazo sa likambo. O amoni ke likambo na osala eza mabe. To amoni ngo ke osala ngo amoni ngo bien. Mais otikeli ta sala ngo. Neti likambo coquette. Na ya ma Mélanie. Nazo mona place ni opesa la coquette conseil te. Pour ma Mélanie lo na coquette ke zoa quelque bilamba na carton oye ko sepelisa yo so sepena la mama do mabezapi eze lambati yo moko permetaki ke zoa quelque bilamba siko correct sepena o mama do po oyo tsaki wana sepena ngoti siko nde yango fo balaki na mwana bat mabe biso ton via kufa ki via stanga kufa biso lana na obi ke biso lala na stade de martyr biso kutuna ba isil pechanga to travailler na protocole. Ma Mélanie eska ayakola elisa biso na matang alela nde biso na ba coquette tolela na morgue ngali alela so atindeli mama do mo ilamba na munene wana nde ifa ko loba ke coquette yibi ba ke samsa muninga eske ngapa nani la zabona na taya ko tonga coquette nga na vandi bona tonga coquette ande ko ngati ngala ma Mélanie oh bilamba ballon omonde na lati boy na lati ballon no mona nga boy veste ballon pantalon ballon single ballon apaka caleçon ni po eza ya poto. Oh, caleçon. Mais ballon pesa poto. Ya on a l'obité. De la veste on est la sabo, na bisa ki on a ballon. Pantalon nga jean lo, na bisa ki on a ballon. À part chaussures na ngai, eza ya poto na caleçon na soutien. Parce que ma Mélanie, bino bokansa biso ande to somba bilamba, to zana mbongo somba bilamba te veste to soba tiango na boutique e bimate. Mais ma Mélanie nde aibisi ezwa bilamba pesa bato. Mais apesité. Alobi boye. Oye ko sepelisa on a kata carton salini ozui. Yo ba sabatu mabe ya nyatindela batu lokwa ya bana nak les enfants d'Anak ko bango les enfants d'Anak na Bible bano ba ange babota na basi ba ange déchu likola sabatu lokwa ya Goliath ni ma 52 ke lo sanga ma Mélanie lo nyama longa ya tindeli batwa oh mais non safari na na taya kotonga koketi te ma Mélanie atindi ba sapatu ba kolominene ba 52 ba 54 ba makolo ya Goliath est-ce que toza suna taba Goliath ya tandis que mama bado alata 38 37 wana ya ba mbali ya ba Serge sisiko yo tindeli tale lo batindela mbatasi ala ta pantalon munene lokwa ya pepe kale pe a sonam yo ko no sanga ma Mélanie lo nini naza na tayo tonga coquette c'est ma sœur ba isaki apona quelque bilamba poni ya mamado et ça nini mamado coquette za mwana yo longola lineti oyibisa mama ya lolo ba mama de coquette à moi na autre yo ke lo la coquette mabe likwa bilamba o ba ke no ponela biso ya ba $1 wana nde loko oyo mo yo ke la muntu mabe coquette ko somelo pe pièce super wax yelio ata super te ata pièce ali puta te demi super te nini ka ayeli mama do maman quelque part tout ça la na ba mabe te eza lokola ke 2 poids 2 mesures mama do aza mwasi ya papa na biso sans souci coquette aza mwana biso to lela vieille to vana matanga wana na vieille akufi to yaka matanga mikonyo so to ye ma Mélanie aki matanga nde eronda yo kanisa mama do ati ta lamba munene lokwa ya ba mamelo balata kuna na couvent apwani ko sakana batu boyeko oh
Palola mama bimisa biloko de ce ça na congélateur. Toza mutilo kwa koko. Abomisa pululu. Koko pa telemi en loba, telo ya koko. Oh. Avancé. Bo sala mwana muninga boye bo sala pe clic. Bo zuri bo sali réunion, conférence de presse ya ba femme veuve. Kala nyonso tona ba femme veuve, bo bande ko zwa biloko, ba tine no mabe, yango na lobi hein. Mama do papa esando so mele bilamba te. Koko nga koko na lingaka ete. Koko bomisa pululu. Oh. Mais oui. Oh. Oyebi ke pululu azali mbala master na biso. Koko botola master na biso pululu. Master bino nani? Na otanga komo te? Na à part de ma marché ne. Na otanga komo te? Ba vana na terrasse koko yeo pululu na linga ko mingi sa fali nanga. Pululu azo bouder koko. Mais master non aza fali na ozo société poani. Akufela mbala nganga kuna bena kimia ya. Bo tutu basukola ete na bene aye ko pesa pululu akufi. Tika on a perdu un être cher. Pululu wana to kufela to perdre élément. Ale koko yena munokono munelo kwa libula ose o bana olobana ofinga coquette. Ale ngami slona va na otalo coquette koko. Yo finga ndeko nanga pona bilamba wa ba $1 ba zuli bilo ba tie bilo bilamba ba sold. Musu mindele ba pangosela ngoso nini ba etikela bino abo ko sambwisa mbutu. Chia. Mama ni tala likolo sapato likolo sengande. Les enfants d'anda qui viennent. Bana goli non. Naibité est-ce que tu le loba Goliath bazaka rapport aux sapato numéro 52 que le routine de la batte. Et puis routine de la mbatasi ala la baké. Na tine la mbatasi ta pantalon munene. Le quoi est tipi. Ma Mélanie. Et là, mo boye bima na mukilo ma Mélanie. Oh. Allez ba yepe ba sali pe conférence et là on est ce que pesa nga passi. Na otala ba maman na piso to la mibali na matanga mibali na bango. To lela mibali na bango. Oh mama anya bisa ta litanga mama miste. Yo nga so na olela. Na lela na am na nga mobimba pona oka susi mutu akufi to kabwa nai. Eza lo kwata na yemba na taka am na ngai. Siko to leli mibali na bino na suka longo merci to lakeli coquette mabe ezwa ete. Na zoe ba nengo lela katango lisala ngomba kufa. Alinoforme tozane et parler lombele wana mais alinoforme bi safari ezani ninga bi non Miss Lolo a opesa nga sango ya lisala ngomba kasi lelo yo Da Silva bosali conférence de presse po bobo la ki la bateau na Da Silva pas lobaki na bateau yo baba lela pona mibali na Da Silva comme artiste yé père laquelle coquette mabe mon Dieu ma Da Silva yo pour laquelle coquette mabe ma Mélanie obilo boyebité na mwana obilo boyebi coquette mais atela tela malo esani neti ngane la zaboy ta mama chose ya vilando la tama putale et c'est l'autre ndesko ndenga la tela mbana échanger forme et longwe lamba forme la mala ba changer forme le quoi coquette la table la mala bino coquette la tango sous la tango tourner nango. Merci beaucoup coquette c'est là ta yango tourner yango ya bilamba na yo batine la ki alors ba ki coquette a pona quelques bilamba a sepe na wa mama mais n'a pesi bango petit na a pesi bango déjà yo za une conférence de presse mais ay ko pesa ngo après mais ça na lobby boye coquette ça ki malade ke babo kene ke mpese azali malade na sa malade na ndokene na njili akene pa neti mutu lokwa koko parmi ba veuve ya basi ya ba théâtre toko kontete pululu la bala yo kena feta pululu la bala koko wapi mais non kolobate ke no koko mutu aboma pululu parce que pululu akufa na se apongi na lobby boye yo imara pululu ndo mona te pululu okende tournage boye so 17h comme senga ba vieux ya Freddy bengela nga mwasi nanga o calmer. Bah je me suis pour le linga qui tournage Brésil bilamba pour le tiena mai pour la coupe le pompe à cœur yo ga si somme ta coupe na sa pour ngi coupe bien ba problème tellement les qui a baté à côté dans la kata relation ba kangé dans na kisi au bimande nini prière peine de rolanga azali na ngoti so avana na tala camarade na biso camarade ngo pozota na kotanga kombo na été kwa rater marché dans ça la tanga na te obebisa mninga na marché na ko pese na côté ta Taylor Mulumba Taylor Mulumba ti le non abalite na ko pese pe Taylor oh hein
tika e pesa Tanga kombo na ye. nakotanga komba camarade na biso te Taylor ti lelo na nazo mwasi te na pesa ya tata Taylor mulumba boye Taylor aza ndenga azala bela basi na Kishasa wa mona bango te ka mona ka camarade na biso safari okotanga musapi na mungongo bimisange loko eza en quantité eso lotanga kombo te Merci beaucoup la moni Jonathan Mukadi kuna na sima deja mochabo eseke tokomina na suka ya misa ya lingala kaka ndenge tolobaka ke misa lingala ekomina ngona na suka e kasi poke ba fanatiki na yo ba rejoindre yo ba rejoindre comment et kaka moi ba dédicace ndenge zala kaka ouais ba fanatique nanga je sais que mingi bobenga nga bopesa nga ba conseil na yamba ba conseil na bino ba ope baza na number nanga te ba kozwa ngo na plus 243 85 40 80 240 plus 243 85 40 80 240 ba nyonso balinga Miss Lolo vraiment bo s'abonner na chaîne na biso oyo biso chez Biso TV vraiment et ça a plaisir son abi vraiment na kendeka boye na pesa bayanga ba gros bisous te et ça ma bé mon cœur Mami Chilembi ma copine privée Mami Chilembi na pesa vraiment ba gros bisous Babi Karine Pimbo ma préférée hier azane na Londres Karine Pimbo ma préférée je te salue gros bisous ma maman que j'aime beaucoup Bibiche Mouswamba moi ça kaya dessin l'étoile du Londres babi penza moi so pesa makam na Londres quoi bisous na yango yo la grande dame mam Sarah na Belgique na pesi mbote belé maman na nga motema na peomba mbote belé Mélanie Djambal ma grande sœur na Londres toujours na pesi gros bisous Ornella Pimbo gros bisous à toi Inès Boulela ma nièce privée ma nièce chérie azana Londres motema ya Fred Mukuna na pesi gros bisous na bakoko nanga na pesi gros bisous na grande sœur na ngai na Belgique Mifi Boulela motema ya Mathieu Tosh na pesi ba gros bisous yaya na pesi mbote belé na grand frère nanga Roger Milambu na États-Unis na mama Élysée mwasi na ye na nani bana na bango bambote belé na pesi bambote na ngai na vie na nga Emalu Pemba boss de boss yaya likona ondenga na ozo ba problème te yaya Emalu Pemba boss de boss muta mema famille na mo ba mukomo na poto okoka safari Emalu Pemba na famille te nga na petit na ya kati Emalu Pemba boss de boss babi yena Andi Malula kadima batambola bango mbale viela nga Andi Malula mbala mwindu ya mandefa pembe babi Emalu Pemba na Andi Malula kadima mokonza Texas bambote na bino na pesi mbote belé na viena nga Lankoso Enoch bonne guérison ya na nga bika poyo zaraso petite sœur asali moi boye kenda moi agence petite kenda moi agence skondo yo zo bela boya ya santé na nga peza mobulu viens nga bonne guérison Lankoso Enoch Gila Kisangu papa catholique de Paris bambote belé babi Andreas da Silva Mendes en Allemagne bambote belé Clo Monzambi de Bundes bambote belé colonel Tony de Bundes mbote belé vraiment famille nga mobimba famille Dibwe bambote na bino je vous aime beaucoup mes filles Sephora Bimina Bénédicte Kapinga na mwana nga mbale ambenga yemo garçon unique Daniel Kikoudi gros bisous à toi donc Maman lingi bino mingi, maman boaki bino garçon unique, garçon unique. Merci beaucoup kasi tokomi na biso na suka kaka ndenge zala kaka. Yetele baba na aveugle. Bata la télévision, kure kei. Nana koyebisa muninga ke kure kei. Boko milanga na plus 243 85 87 26 496 plus 243 85 87 26 496 Facebook inaza wana obetika safari nzinga komonanga Instagram obetika safari nzinga komonanga WhatsApp nazali numéro na pesi bino eza ya WhatsApp et na pesi bambote nanga mingi epa ya Claudio Mwakambele motema ya Fadi na Belgique famille Mbele Mobimba Sarah Swami l'international millionnaire en kilote Blaise Lelo Mbele le grand manager
oyo abebana na mukuna 10 000 fois. Hein? Likolo ya mbongo na yo, mukuna melu yo mbongo na yo, tokolobela ngo na koyamba yo l'international Blaise Lelo Mbele to lobela likambo mukuna le pasteur mukuna amela yo $60,000. Kasi soki ye soyete tokomona na mbalasima. Restez branchés toujours na Chebiso Télévision. S'abonnez-vous massivement na émission Nabino ya qui fait quoi nani azosala nini. Yesu soka yete tokomonana. Bye bye. Bozale belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission Nabino réponse à nos questions. Yande ko na